Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Davina, moi c'est un millionnaire. A défi ça si la Jeep y a luxe, fortuneur. Ah ben on fort. Non, anglais quoi ben on est ni fortuna. Fortune. Y a luxe. Bah c'est la théâtre. Fortune y a couleur à grise. Oh bah c'est la théâtre. A défi ça si là. Moi c'est un millionnaire. Mais bah image yango yo to mona si là. Na papa Omari na gati biango kaka baye kotala mwasi ya millionnaire oyo isali 4 ans passé mwasi ya millionnaire amemi na bebe na ye siko onde na oyeba te bebe oyo baba Davina bala mutu aposo apembe siko omwana nazomona suki ezali normal po nga aza na mapasa awa lipasa moko azaka pembe mobali na nga aza pembe te nga mpe pembe te me lipasa moko aza pembe suki na ye eza lokwa mindele ata tomoni ata mwana Karine Mokondi na ozwaka exemple arie tozomonaki papa na ye mwa pembe Karine Mokondi mpe pembe mozomona suki boucle me mwana oyo Davina amemaki oyo natale no bien aomona kaka mwana mutu aboti mutu mwindu na mutu mwindu me babi Davina abala mwa kala abala mwa kala ye moko alobi aza mwasi ya millionnaire mobali na aza millionnaire adefisa sila Jeep na ye ya grise ya fortune marque ya fortune alors essaye déjà 4 ans depuis vidéo oyo elekaki na ndako ya mwasi ya bamillionnaire na ndako ya mwasi ya bamillionnaire tomoni ndako ya bamillionnaire bon ekozala nango mpe me mwana aza mwana aboti nde mondele te toki na mutu pembe te mpo mwana azomona na cheveux crépus nalobi teke aza mabe nabi mwana aza ne kitoko me rasi na ye eza rasi teke bamélange na mutu moko boye ya poso pembe to ya mwa suki mo elemba mpo nga azala mpe mwa cheveux bouclé même mais rien me ka asila wana oyo lelo Davina akomisi ye lokola ennemi soit disant mpo na bafana eza sila te me mpo na bafana me nga mona tangi Davina ndenge azokoma na haine makasi alobi sila abwakaki bato oyo bafingaka Ursule Pechanga abwaki bango mpo bango nde badefandaka ye mpo azala na succès totalaka bafilme asila te oyo tobanda ota bafilme asila tonga tomona Jeep na ye apesa sila defisa sila eda sila asala filme ya bato babos nayebi théâtre yango babengi théâtre eza ba mise en scène ya makambo eza elo mo baimagine batia yango million balokaka coupe action donc eloko moko te eza ya bino eza normal bon toki na soki Davina mpena abi Jeep na ye ya fortune ezalaki ya luxe à l'époque wana ya luxe na 2019 entre 2019 pour vidéo esali 4 ans de cause à 2020 pour vidéo esali 4 ans 2020 na 2020 déjà il y a le bazaki na fortune na koti mwa Google mukie mwasi ya millionnaire abi tozonga na filme wana tokotala asala ba Jeep ya grise ya luxe naoki mpe mawa mwa mingi mpo ti lelo bato balobaka luxe eza nini luxe
awa na Afrique du Sud soki mutabi aza na mutuka luxe eza mutuka oyo ezali soit la même année soit l'année précédente soit donc tout le bara à 3 ans avant nde toza na 2024 boye mutuka eza par exemple à 2021 2022 pendant 2022 2023 na 2024 euti kobima siko ya mutuka luxe mais le reste mituka bakaka eza mutuka ya bien ba bonne condition et puis mutuka sika osombi na shop ya sika nayebi te soki biso tosomba bamituka sika bamillionnaire nde basomba bamituka sika bamillionnaire yango monaka ata badepute bango moko bazala na parlement kuna mais po asomba jeep vraiment ya bien makasi il faut bacorrompre ye mpona basalaire na bango ba $21,000 wana fortuneur to fortune ya 2024 nde toloba boye ezali presque $50,000 ya 2024 fortunaire nazongi mwa moke na tie ya 2019 periode oyo ye abandaki kosala banini wana na 2019 to 2020 so adebisaki sila du point à 2020 mais natika fortunaire à 2020 l'autre wana 2024 il y a 2020 eza ba $30,000 na kiti mwa moke na tie fortunaire à 2018 toi na 2024 il fallait normalement kita awa en Afrique du Sud na ba prix ya biso ya awa ya fortunaire à 2018 awa eza ba $24,000 awa natangi bino ba année sikoyo ye na 2019 en 2020 po olobaki oza millionnaire il faut ozala soit na fortunaire oyo eza ya même année to peut-être 2019 ozomona to peut-être 2018 wana onage entre 50,000 40,000 wana na oloba po pe awa ata awa kutu ba mituka ngo eza ba peut-être prix wana eza pe sans plaque plus ba monga ba plaque et tout consort et puis eza pe prix wana po awa na Afrique du Sud baza na ba société montaka ba mituka baza na ba licence ba société montaka mituka so na Congo toza na ngoti no mona soki basombi ba député basombi ba mwa jeep dezala complication davina émission nanga oyo nasali eza mpona fingo te nga afinga te mwana mwasi oyo Sila Bisalo ase déplaça ayo tala yo équipe a SB epesi yo considération et accompagner yo na matanga yo ko millionnaire mais ça wana oyo batie liboso wana nayebi te soki yo moto olambaki to bango nde bayaki na biloko millionnaire tomonaka ba JB jamais aya na TV alobiki aza millionnaire Kofi kutu nalandaki na émission mo babi bino bozala bambonga bi te tobundana kaka toluka Kofi Olomide Kofi oyo nalandaki na émission ya Yorobo Schwag alobi so babi baclassifie na bata bambongo abito longwano Kofi po Kofi aza na mbongo Kofi aza na mbongo ba société bandako mais ye moko Kofi abwakaka ba boss po ye moko alingi nete bayebaki aza nango bafutaka ye pe Kofi ana mbongo mais jamais s'autoproclama ki naza millionnaire omoni bato ya mbongo balobaka te ki baza na mbongo
bato ya mbongo ata otumboli ndeni akoloba te ke aza na mbongo. Balobaka te. Balobaka na na moyen de vivre. Ata Maman Olive Ilembe ye mutu bango ba diriger Congo 18 ans. Non natikala koyoka Maman Olive talobi ke ngande naza nga millionnaire. Yango na kabela biso nde tolobaka ke Maman Olive aza millionnaire, mais ye moko Maman Olive aloba penza ke naza millionnaire. Maman Olive Maman Olive te aloba te. Biso nde tomona Maman Olive toloba ke Maman Olive ana mbongo mais Maman Olive nda fandi pe babi ke na ana mbongo. Maman Olive jamais. Ezala wera. Nalanda mwasi ya wera Mama Sylvie Mampata oyo toyebi ke baotangisa bana na États-Unis mpona bato batangisa bana na États-Unis surtout université so oza na bourse te bofuta na poche na bino boyebi kombe ekostaka na collège te na université mais à la émission na alobi nga na ya Noël tokanga ya motema to se privé na biloko mosusu po bana na biso bazwa éducation ya malamu. Mais toyebi ke wera aza mobola te. Wera na mbongo. Commerçant oyo bazoya koluka oyo baza na magasin na bazando baotekatika magasin baza millionnaire te. Baza commerçant baoteka po bazwa mwa bénéfice. Baza millionnaire te. Pour la plupart pe ya bato baya koteka wana ezala pe magasin na bango te. Ezala ke mwa bourse moko boye aza na mboka na bango kuna batie capital na bango bapesi to oui ezala bon même na société otomona oyo ezala ya mutu moko te ke nga nde naza CEO numéro 1 société na nga te. Po mutu akofungola société ye mo te. Bato bazala toujours na part edepandaka nde sikoyo na pourcentage ya part na yo kozala na 40% na action na société wana, mosusu aza na 30%, mosusu aza na 20%, mosusu aza na 10%. C'est pareil. Okoya kokota na babinemi mingi oyebi mutu na makolo te okoti na ozi conflit mo boye to moko mosusu pe okozala pe na besoin pe ya aide basunga yo oza pe na tala mutu akoka kwa ata millionnaire wana oyo tomona wana mama bakoma pe boye obeli pe ya bifu batia o penda ko bapezo penda rein ezomonana te. Mutu bozo matcha za te. Mutu akoka za te. Pression ya réseaux sociaux ekoma olobi so n'importe quoi te. Otomboli munoko lobi sila abwakaki bato oyo bafingaka Ursule Pechanga bafingaka ye. Mais moi je me souviens tant aussi là abwakaki Esena Mida asukeka na bango te akontinuaki nga pe nazwa libanga epasi la mama azwa libanga Sandrine Tiva azwa libanga. Pourquoi ya biso nyonso ezoloba eloko te po biso tolobela asila po ya donc Esena Mida bazaka cauchemar Esena Mida bazaka cauchemar ya famille Bota. Esena Mida cauchemar. Donc le fait que si la boire qui Esena Mida mais eza de même moi no amankaki sila o bazaki ndaku moko Esena Mida bakutana na sila te ata kunde sila kendaki poto botikalo mona photo ese na sila bazala te.
amonana te ezaka ba délire likambo so ezali tokoloba sikala omona te tomona neti nga boye namona na nga te bafani ka esila bayaki bayembeli ye basaleli ye patati patata eleki nango mais s'il aza reconnaissant en dehors ya oyo esena mida basalaka mais basilobela mpe bafilme debi nde bolingaki ko bafingaka sila ntango bafingi yo na bafani omoni ndenge eswi yo omoni ngo osanti douleur omoni douleur ndenge eyeli yo na motema ntango oyoki mpe bafingi yo mpenza bafingi yo mpenza ofingami oki ça fait mal okomi lokola nyoka baniati mokila il faut soi pour libérer venin tu commences à écrire n'importe quoi tu commences à écrire n'importe quoi okoma n'importe quoi. Donc, en quelque sorte, tant on lobby que yo au pesa si la jeep na yo ya fortina po bato na théâtre ba louela ngo ezala lokola ya ba boss soit disant ya ba boss et tout nde yango wana commission millionnaire na okamwa mingi vraiment et bon peut-être na niveau na yo koza peut-être na jeep ya fortuna nde ozomona ke oza millionnaire oza noka na moyen de vivre tu vis ozo vivre soko obi ke fortune na année wana 2019-20 yango nde oza millionnaire mais nandimi te ke jeep wana obaki eza luxe wana nde ezalaki vraimen ya année 2020 wana mobile no asombelaki yo soi-disant notiango toujours na basoi-disant mais mobile no oyo wana ya millionnaire wana aosalela yo te. Petite et moyenne entreprise que tu gères ça toute seule plutôt qu'à tikaka yo ya kosala ba action to osala ngo kaka mpona passion. Bon tolongo wana kokende po to ezolakisa oza synonyme ya millionnaire te parce que eza na Yoro Boshwag azalaki na mwa bambongo na ye. Bon tolongo wana totieka ata Ursule Peshanga azalaki na mwa niveau na ye azalaki nango mais peut-être visé epesamelaki ete mobali no aza étranger aza peut-être na mwa société oyo akambaka ezali na Congo wana soki ozwi olakisi bango gage ke na bala songolo ana magasin na zando na okende mpona zonga na tiki bana je ne pense pas que okende na bana bapesa visa parce que mondele alingaka tala intention soki okima soki okima te soki olobi boye ebongo dinana aolobani dinana bongo président Caleb soki yo oza millionnaire yo Davina yo oza millionnaire ebongo soki président Caleb aolobani mpona ye azalaka na Range Rover matata na Range Rover nandimi te kala na Range Rover 2024 pour Range Rover 2024 ekozala ba $115,000 awa ba $115,000 ba 2024 wana ba $115,000 je pense il y a 2024 sans place oui ba 100,000 115,000 si je ne me trompe pas je vais vérifier Range Rover 2024
Sora za na Range Rover, je ne pense pas que pesa à 2024. Je ne pense pas. Range Rover 2024. Price. To ata 2023. Ata ku 2022 nandimite. 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 Maman, pour dire que au kitare oya ko rater ba opportunité mususu parce que eza na bato mususu basepelaka na yo baza peut-être na besoin kopesa ba opportunité ya kotravailler me balobaki me nga mpe naa na mwa bambongo na nga mikie na kotravailler na Davina me ye aza déjà millionnaire ada millionnaire yango omonaka même ata bata mbongo balobaka jamais toza na mbongo balobaka toluka on cherche nous sommes en train de chercher toluka na biso kaka mpo na nini mpo soki mutu aza ouvert mutu amonani oyo akoki kotravaille na ye kosassocie na ye kosala business aya balobi eza from donc starting prix nango ebandeli nde ba 115 000 ebandi nde wana seke eza basorte na basorte epuis balongoli mpe 1,6% donc eza na mwa réduction si ti oplace nga na koti eza na mwa réduction parce que ezalaka mpe ya mosusu baforme ebele Range Rover, Evoque, basérie ebele babimisa yango basérie ebele ekozala mpe année moko me eza basérie ebele basali mama sikoyo okozala mpe mobali na yo nde bozalaki na 2019 to 2020 wana asombelaki yo fortune na 2012 ya mosusu adepanse kaka mwa $10,000 to 15,000 bon akodepanse ya mosusu mpe mwa 8,000 9,000 azwi ata ya 2010 po ti lelo na 2024 mituka 2010 neti ba Chevrolet Captiva eya na baforme bien soki eza brand ya sika mais eza année 2010 osepela nango kiti ya bien nini ya bien otambola nango motu abike wi mutuka oyo mais eozala mwa prix moko ya bien peut-être yo omona luxe nde yango wana ya année nini sila atamboli na mama Olive proche ya mama Olive aza na babusiness na ye sila mpe aza mokongo mokongo abandundu naokamwa nde moko boye motu na bino bozalaka na ye aolinga bino bokoma lokwa bokumisa ye baza mokongo me ngai nayebi bakongo bazala na comportement wana te bakongo bazala soki aza nango azobatama aza na ye alingi kute moto ayeba millionnaire oyo kaka oyo bakende otala na 2020 wana ozalaki daa na mwana ti sikoyo tolobaki mwana wana aza mwana ya indien na o te mwana mpe namoni aza kaka motu mwindu mpenza millionnaire bongo Davina kita nayebi te soki oza apo ezala nkombo ekoloni oza ekoni mpo so oza moluba okofingisa baluba so oza mongala ye bangala bazala avantage te bazala nde bilialia bangala bazala bilialia bakabaka me bazala avantage te oza ekoni mpo ozala bongo sila asala o nini sila ana droit ya obwaka motu nyonso alingi ana droit ya kobwaka motu nyonso alingi abwaki mpo ata ata mida babomela biso motu te oyo azobwaka bato bafinga papa na ye papa elomba azala papa asila te asa papa na ndeni asa papa nde te na age ya papa elomba akobota sila akozala na mwana age asila kubobi sila azalaka koko to
toloba makampe ya mo mpe mwa clair ko silama conseil nazopesa yo tokozala mpe ba même âge ape mpo ba même âge mpo oza mpe mokolo na nga te mpo nga mpe nao nage kaka na ba trentaine wana nakozala mpe mokolo nao na vie basoto proklamaka na eloko te mpo moto oyo akoka aza te mpo soki bato bazalaki nango deja neti Kamere Amida balingi baloba totiki na biso kosala ti toluka esu poste te mpo Kamere azongi susu na parlement numéro 1 peut-être plus tard akoluka poste na présidence soki mbongo ezalaki na suka so okomi millionnaire moko okoki na yo nde baprésident ebele bazalaka asali 5 ans atiki mpo moto mosusu azwa yo kasi eloko oyo bato balandelaka mpenza na kiprésidence eza nini eza sukali ya mbongo ti à part non notoriété tu prends tu dépenses tu calcules pas nyonso oyekee na compte à l'état budget ya mbongo bataxe ozofuta te parce que osala nde taxe aux population aofutela yo mama quelle bassesse d'esprit quel manque de sagesse manque à sagesse obi oke na bango bongo ntina suka me nani azosambwa quand tu dis que si la futa bato bambongo po balandela bavia bato na privé mama donc si lango aza seke mpe sila pa aza millionnaire mpo abanda ofuta bato bambongo mpenza eloko osalela mbongo eza te to banda ofuta bambongo balandela vi na yo kaka donc si la fandi na ye ka bisika aza kuna ale afuti mbongo mpo balandela yo davina mama donc si laza na eloko osala te ko afuta balandela yo nde davina yo ozomimona franchement nga na kozala na ngai vantard te nakumisa naza nango te me naza na moyen de vivre naza na ndako nde Karine Mokonzi alobi important eza kozala na place ya kolala même bible yango moko elobi si vous avez la nourriture et les vêtements cela vous suffira. Cela vous suffira si vous avez la nourriture et les vêtements. Donc le plus important, eza kozana biloko kolia na elamba. Tokobakisa place akolala. Pour place akolala, ezali très important. Bande bata mokili bayembi pe ponge ekipaka place te ata na diva na kolala nanga. Kita baswanaka na bato bainkoni te baswanaka na masi te oza jamais na raison okozwa raison te nayebi te so nalanga apesi yo conseil wana ya koya koreponda bato na bacommentaire ça te rabaisse ezorabese yo me millionnaire nde okosi nakokende me mosika na famille na yo nde obota millionnaire aza te millionnaire oza famille pembe Didas pembe yo oza na famille ya Didas pembe so nakoloba bamillionnaire makoza ba Didas pembe ti empire millionnaire bendi yango kuna mboka ndi eza vraiment ko indi ezali pays moko pe pauvre moko ya kosakana te millionnaire mpenza alongwe mpenza inde nakoloba kutu bamillionnaire ebele bazalaka na Chine. Beaucoup de Chinois sont des millionnaires
na Japon. Mais Inde kaka oyo. Kande biloko bainde ezalaka nango nkele banzela banini. Mama, itako oza na moyen de vivre. Oliaka, oza na place ya kolala, mutuka pe ya second hand. Basombeli yo pe eza na ba condition moko ya bien. Otambola nango baosala pe théâtre oyo ezali vie réelle te. Et puis opesi pe basaleli mwa scène eleki po ata Gatsby na mutuka na ye. Sila wana pe pe na mutuka. Pierrot azaka na mutuka. Nani susu? Ata nani oyo Omar aza na mutuka. La plupart ba comédie belé bazaza na mituka. Donc pour toi avoir une voiture eza synonyme ya kozala millionnaire. Ayebite ke mutu asalaka économie asombi mutuka. To kosomba ndako nde eza koza millionnaire. C'est que nga papa so aza riche makasi. Riche, être millionnaire, et ça deux choses différentes. Ou avoir le moyen, classe moyenne. Mama, na bangi omoko, des grands raisonnements penza. Oya kokufa pamba na kindoki mona famille no pe babi Nzoka Davina zaka millionnaire. Balio na kindoki otiki na bana pona koluka ko prouver bato a réseaux sociaux. Mama, to mutu ofaye no ka bobandi ko détester mutu asali eloko te. Asali eloko moko te, tu commences à le détester. Millionnaire nde mama okosi. Tout ça la vérité ko. Tout ça la vérité. Millionnaire na ba pensée, millionnaire na ba rêve. Ndenge osala komo. Nga pona ngai mutu aza millionnaire, eza mutu aza na problème à santé te. Apenda rein, foie, poumon, cœur, peau, tout est bien. La personne est en très bonne santé. Parce que quand vous vivez déjà très longtemps, vous êtes riche. Vous êtes vraiment riche. Mokili. Donc, na bangi raisonnement penda ya Davina. Na bangi ya makasi. Et puis na bangi nde mokili fonctionnaka. Mutu mususu bo sali eloko te. To batu mususu nde ba olobele makambo. Ya koti mutu mususu. Kita. Eza na trop tard te. Zonga na ba assiette na. Na yebi ko za traumatisé. Peut-être batu mususu nde ba okoma na page na o misana bongo te. Oza traumatisé. Na makambo ebele. Oza traumatisé. Lakisa biso société oyo mobali no aza nango bureau, mobali no employaka bato afuta bango mbongo malonga. Millionnaire. Naza lokuta. Nakama makasi. Millionnaire. Pardon. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Na vie photo zaka humble. Ko inventer personnalité na yote pour se défendre. O mamuta lokuta isu makasi o kitana valeur na yo. Nalobaki yango lobi que kolata bien eza synonyme ya kozala na mbongo ebele te. Mais koyeba ko classer nde lamba couleur classement. Parce que soki ezalaki bongo te eza na mibali mosusu kolula ye boye na balabala to mwasi moko oluli ye.
anene lo toki ota place afandaka na bilamba on place abimisaka okamwe. Restons humbles, restons nous-mêmes, soyons nous-mêmes. Tozala kimia na kimia nde tolonga. Bakoki batala filme likamba baview eza question ya YouTube ye moko. Chaîne asile ezalaki tellement touché, c'était normal baview ekita. Bisous. Nzambe abomba biso alakisa biso mpe ndenge tokobanda mpe kotambola na vie ke soki mpe likambo eye te bandeni ya kose comporter mpona koevite ke obimisa eloko moko boye bato bamoko bamona nini yango eza na kati ya motuna o wana otiaka periki moto mosusu azala komona mpe mayele mapartika ya likambo moko boye amoni omba moko zoba soki bamillionnaire nyonso bazalaki kaka lokola yo nde Seigneur nasoyeba te. En tout cas nayebi te vantere eza eloko mosusu bato mosusu yango moni nzambe akopambola bango dela te mpona moke baza nango deja baomona deja ki basi bakoki olimite lipambo na nga te. Que Dieu nous bénisse. Bisous. Coaching, promotion et publicité, tout pour ma chaîne YouTube n'est disponible. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.